biso siko to l'air comme ça to qui pas ma mimi en pas na kuna ndako na yi l'air to komi ukuti ayibisi biso star ayaki ya no bistar na mona Karine kana TV na sani ni na mona mwana ngo ya kutabe ka mwana to kepe boy to kuti mwana ngo na ndako ngaku na sepela na ngate tellement to amoni biso sani ta zo boudé omoni azo boudé après to vandi wana mi pas présenter petit sur na siko mimi abosana ki ke ayibisa ki biso ke Chronokes azali pire petit naï. Basali connaissance abotanaki. Ba moi no présenter grande sœur. Oh moi na leki na biso et moi na papa biso. Ndeko na pe maman atanga na miso. Moi pas loba. Exact. To ando sikaka. Jo mususu quand ça tininga na ketika biloko. Na kepe na komi kuna boye na moni pe moi sango afondeli nga porte ton na sonné. Abila bonjour ngate nkuti na ngai na jubiloko lokwa de to mesana kala bango na jubiloko yende yana pe baloba na su te benemi géré wala mimi makonzi kuna kaka songi na buzuba Myriam azali camarade dans grande sœur nanga et puis famille couple melenga bo ape dans na danger na poto moi na bino ba déclarer na Toulouse omoni ana poto makambo yango nde ba français ba zo bete la CT ko déclarer ça bana donc ne baza ba déclarer ça mona na bango na français mutu ngo da ba yebi ko mona omoni biso za baza yerwa to sa mitema mabe obiki ko balancer ngo mimi aye ko yebisa grande sœur ke o mona mo bu internet na linga ke mingi na linga mona na mingi vraiment mona siko grande sœur nga tuna bi mona nini yango wana wa de binan abi Karine na sepelane trop biso to yebaki te to tandaki te ke e ko matina niveau ke ba ko mati poko ba mimeza maweti to ko ni mateke ba ko mati na niveau oyo nani Myriam akomaki ti na niveau grande seconde to ni yo koma mimi ya mboka mawete yemi na mari bon kasi ye kutu ko ninga talo kwa meka pe na biso yo no sasa epi sasa ko ye pa kota ko ye pa kota tout la famille na biso ngape no soleil pe no sasa e bino ba internet te bo ba to mabe bino na sens que Karine aza collègue na bino omoni biso peza omoni bato ba mela cigarette baza na bolingo oyebi makasi po ali bino ba internet wana bolingo wana te so même muninga na bino aza na mabe faut couvrir toujours c'est ça bino siko mabe na bino nini bino mabe na bino bokomi sous contre mutu na bino po bino nyonso to ne boza lelo so botaka koma mimi c'est Karine oui nana muninga zala ayebaki mimi ya mawete mutebe ya maweta zate ndebe ya maweta mutebe ya maweta zate munaso ebe nani Karine asala ba buzo ne ba kolekezi na tutu wana même mbongo wana so kumisa mbongo nini oya zana Tracy Mbelenga na mwasi na Glody ya suka bazwi nini makambo basaki nini ya Myriam nanda kwa Myriam eza siti na bango so bazaki pire Karine mangam sa Myriam aya Myriam biso te yebi yo na sima nani ya Karine comment bino pour ko tia nini baba nini audio ya mama ya ba Karine so ba seba mala balingi balungola nini audio wana même mimi akene ko joye te zaki watani mutu amemaki akene ko joie Karine oui azali ko sipela kutu mimi azaki d'accord parce que mimi kuta bana ko sipela po mimi azaki na ndako HLM tant siko Karine azoya mimi ayebisi mutu moko na bape koma mutango te abi fana sala noki na kota la ndako na ngai Karine akutanga stable nde ba ekolonga na HLM wana zala ekokota na ndako wana place aza sikoyo ndako oyo babande kosala ba travaux nde kokota ndako wana po Karine akuteke aza danger akrecha mingi ba musicien te même si on a bien au moins son baka ko bina papa ma koloba papa ma ou bien na internet ko krecha kaka ba musicien c'est pas bien moi to lobi entre yana leki to zo tonga pe ndenge zalaka moi so fatika biloko c'est pas bien tout là quand ça n'a pas eu biloko et après si ngana kwa na mesana kuna zo biloko na tida likolo ya nini ya nini babenga nini na cuisine nae kota mikoa na table kwa to soli bien ni bien ozo ki kisasa kabi wila ke king
po nga pe ngake na kini pe mingi mobali nga pe aza mutu mo boye na kini nga aza soda sikoyo navandi pe tono soya ni wana tono soya ni namona nga siko na bi na okiposa ji na bi ya mioza agite ote na agite Karine pesa nga 30 euros abanda so be Karine bongo oui abisi Karine pesa 30 euros nga mo pe na zakyo Karine abina pesa na ka na 50 euros ya mobimba abi pesa ngai na moni mwana ngo akoti na chambre ona makamna lo bana za vrai vrai penza mwana na akoti na chambre azui 30 euros apesi 50 euros abiboye la ngai na tikalika na 50 euros oyo ngane naza boye même ya mimi de azali wana pona o lubango lelo sipa kamata na grande scène ngeza pe pona makambo wana ya mimi pa komo olinganga ya mimi pa komo olinganga bane kolinga pe ngai yonde siku makape ba beba na pana grande scène ngati na suka ya ngwana donc ye vina sa na poto yango wana il est vite ya ngwana mobali ne wana atika mobali ne ticket ndako ya mimi bon alliance la tara ya pamba bona na bino teke omoni na mokilo za masala toza ba chrétien omoni mutu soki ayibi nguba ayiba nguba akaju ayibi te ba lobaka ke ye mutaseni ni ayibi on se comprend azali camarade de grand sœur na yo un camarade de grand sœur na yo bazala ki ndenge nini yo oro peut biso pe kombo ya grand sœur na oto yeba e bon grand sœur la ko lo bango te po déjà lobi ya ngeza na importance te mais bala ki depuis Angola oui mais boyeli ya Karine Mokonzi na poto azala ki accueillir ndenge nini pas Myriam Mokonzi bon tango Karine ayaki autaki ni mboko nini Kinshasa on appelle non pas Kinshasa oyo nani mboka ngo babenga so Moscovitch voilà Russie oui tango Karine auti Russie ba parcours nene nga sa ki Allemagne après ayekoya donc c'est kuta tuni yango yo okomi susu mokonzi ndeye nini abi yaya yo lingo yebana te il faut yepefa koyebana tina mokili yabi tika makambo oyo ndeko zana nanu zana makambo ebelebele kwa mobali na kufa na Angola ti akufa mobali na Angola tonto de mayo akufa mobali na Angola na nini azafe bon wana tebi te mbala ngwa kufa ka boye kaka bon sibiti pe mimi pa et c'est Oumeli après ton mobile a couffé mais elle quitte à 10 ans elle est 10 ans OK ton mobile a couffé après hier maman mobile zaki na yiba ki angonde ayeko kima ayeko ya na France ayiba ki bambo mobile asuna pe mi bambo asuna pe ba nini ba makamata mobile na ndenge ayeko kima tant Karine pa komi ayambaki lokola yaya kana leki ndenge mon biso te bena biso ki azali ki na ete biso te bena biso ango banaka la le banduko solo la quand tu en a kuta biso abi yango yo mona ponga na sepana na Karine te même grand sœur na pas sepana la Karine te makamna sala surtout na bina kane pesa biso kanda puis moi so makaka ko bina mais Karine ko finga ba parents afinga ba parents te ye akrecha ka mingi ba musicien quoi wana so botali bien eloko ba welela na katikati ezali eloko bazo welela o bazo luka na kati centre bongo mibale ezali zande likambo nini ya jalousie na Karine akende Belgique azo mwana neti Karine akomo bimana ba lesbienne mususu ba lesbienne bazazuwa koleka biso mobali ninga zaliana akosela ozo ekoki me mwana mwasi yana zuwa moko eza ya makati na ebisiyo ba lesbienne faki basa maîtrise modèle fille wana fingi Karine non obisho natali ya ula natali on oki cher de poule na nzoto ngana ndo tala mingi be prison de Karine na no sala soki Congo nini ba télé réalité na wana na ndo tala msusu kwa na ndo sala te série wana au moins na zune wana tala ba télé réalité ya Karine mais moi si wana akoteli ba mbongo mais lelo bango bazolo baké soki Karine akoteli ba mbongo parce que Karine azaki zuba est-ce que zalaka ma chérie il va la rater mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu
après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Voilà, bienvenue sur votre site internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Amour de prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Bolokoko, la branchée de la presse congolaise. Car ndenge tolo barato zana pour nous informer bino. Mais lelo est un mingi ne vérité. Vérité te bombani et bimarakaka. Donc lelo toza basé trop na vérité à propos ya Mamba Karine Mokonzi. Makama Karine Mokonzi nengo zo leka ba vérité bombana ki mais lelo faut vérité bima. To mona ki Myriam Mokonzi aleka ki pas juvénal a sali ba émission a lobby mambu ebele oyo Karine ya sala. Mingi pe ba croire ngo que oui Karine azalaka boye ma Myriam alobaka yango Karine asalaka to moni juvénal to moni ba Tracy Mbelenga to moni ba Pamela Cheko oyo Karine Mokonzi a travaillé mingi na bango na Congo elengi ba bimi po ba lo makambu moko oyo ezaki même pas que Karine mutu asali yango. Mais chose grave to yamba qui appelle moko il y a ami intime, je dis bien ami intime, il y a Myriam Mokonzi. Ami intime et Myriam Mokonzi, azalaki na besoin ko loba. Alobi banda ko zelaka Myriam Mokonzi a loba pour bango ba répondre et donc ami intime wana azo ça la droit de réponse et pas ya Myriam Mokonzi parce que bango bazalaki ekiri. Donc je peux dire ba fondatrice na ba fanatique ya Karine bazalaki ekiri penza bazalaki ba fondatrice ba bango ba fondaki ekiri wana ya ba fanatique ya Karine Mokonzi. Alors, accusation, nous sommes Myriam Mazo accusé Karine Eza Lokuta, mais il faut aller la droit de réponse naie na Myriam Mokonzi. Yango tozo yambaye lelo alo belabiso makambu yango. Merci beaucoup à Rishi Kapinda R9, merci à Maman Rosette La Fleur d'Amour, merci à Yawili Moucheni le code mondial le numéro 1, merci à Drisha Motomaître Beba Zibeba, le président Isaac Suède Nakati ya Suède papa na Brian na Ryan et merci encore à président Machalaba, hein, le président Daniel Massaro depuis Kinshasa. Merci beaucoup à vous. Donc, toujours ça l'appelle et pas à maman et pas à ami intime. Il y a ami intime, il y a Myriam, la fondatrice, il y a Kiri Wana, qui va soutenir Karine Mokonzi. Alors, ça la droit de réponse na Myriam Mokonzi. Toujours ça déjà appelle Poto Bengaye. Oh. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, obengi biso wapi? Je suis en France. En France. Oui. Comment nani maman? Maman Coco. Maman Coco. Maman Coco, ozala ki nani epa ya Myriam Mokonzi? Myriam azali camarade de grande sœur nanga. Azali camarade de grand sœur na yo. Un camarade de grand sœur na yo bazala ki ndenge nini. Oro peut biso pe kombo ya grand sœur na oto yeba e. Bon, grande sœur la ko lo bango te pour déjà lobby yanga une importance te. Mais balaki depuis Angola. Oui. Mais boyeli ya Karine Mokonzi na poto azala ki accueillir ndenge nini pas Myriam Mokonzi. Bon, tango Karine ayaki autaki ni mboko nini Kinshasa. On appelle non pas Kinshasa. Oyo nani mboka ngo babenga so Moscovitch voilà. Russie. Oui. Tango Karine auti Russie ba parcours nenenga saki Allemagne après ayekoya même mimi akene ko joye te zaki watani mutu amemaki akene ko joie Karine. Oui. Azali ko sipela kutu. Mimi azaki d'accord parce que mimi kutabane ko sipela po mimi azaki na ndako HLM. Tango siko Karine azoya mimi ayebisi mutu moko na bape koma mutango te. Abi fana sala noki na kota na ndako na ngai Karine akutanga stable.
nde ba ekolonga na HLM wana zalaki ekokota na ndako wana place aza sikoyo ndako oyo babande kosala batravaux nde ekokota na ndako wana mpo Karine akute ke aza danger ntango Karine pakomi ayambaki ye lokola yayaka na leki ndenge biso toyebi na biso ke aza leki na ye te biso toyebi na biso yango banakala lia banduku solola grande sœur na akuta yebisi abi yango yo mwana oyo mponga na sepelana na Karine te même grande sœur n'a pas sepelana la Karine te makamna sala surtout na bina kane pesa biso kanda ye moi so makaka ko bina mais Karine ko finga ba parents afinga ba parents te ye akretchaka mingi ba musicien quoi akretchaka mingi ba musicien te même si on a bien moi so makaka ko bina papa ma koloba papa ma ou bien internet ko kretchaka ba musicien c'est pas bien. Moi to lobi entre yana leki to zotonga pe ndenge zalaka moi so fatika biloko c'est pas bien tout là tango mimi aye ko yebisa grande sœur ke mona mo bu internet na linga ke mingi na linga mona na mingi vraiment mona siko grande sœur nga tuna bi mona nini yango wana wa de binan abi Karine na sepelaka ne trop biso to yebaki te to tandaki te ke e ko matina niveau ke bakoko ko mati poko ba mimeza maweti to ko ni mateke ba ko ko mati na niveau oyo nani Myriam akomaki ti na niveau grande seconde to ni yo ko koma mimi ya mboka mawete grande seconde tuni yango yo okomi susu mokonzi nde nini abi yaya yo lingo yebana te il faut y faire koye banati na mokili yabi etika makambo oyo ndoko zana nanu zana makambo ebele ko mobali na kufa na Angola ti akufa mobali na Angola tonton de Mayo akufela mobali na Angola na nini azafe bon wana tebi te mbala ngwa kufa ka boye kaka bon sibiti mimi pa ese umeli après ton mobile akufi mais elle quitte à 10 ans elle quitte à 10 ans OK. Nta mobali akufi après ye mambo mobali zaki na yibaki yango nde ayeko kima ayeko ya na France ayibaki mambo mobali asuna pe mi mambo asuna pe ba nini ba makamata mobali na ndenge ayeko kima nde biso pe toyiko ya poto toyiko kutana pe na ye tututu wana lokwa biso toza approche ya banda kuna otanga ko mboka na ngote me ya muka yebi toza ba approche ka ya mboka na ekaka sikoyo grande sœur andolo banabi yo mwasa libala comment ko kopesa ba kombo ya ba Karine otakaka akoma benga ba Karine akoma benga ba Karine ata yo moko ndo zali wana yo zaneti yo ndo zali boza nani kontekezi soki ube ozobwaka mutu fati ni lombongo isa normal omoni oyo pe munoko nono zali wana ozobebisa ngo pe pambate donc il faut pe mutu asa nini atindela ko pe mbongo nande mimi akoma okende mwana msusu akina sœur na western atili bomba mbungu atili bomba mbungu mais ngai na maneko yoka grande sœur abi mwana ngaza na chance grande sœur benga ka Karine mwana ngo mwana ngaza na chance mimi obetela ma solo ke bato bazotindela mwana ngo ba mbongo na ba western ba mbongo te ba États-Unis ba Canada ba nini ngaku na ebisi grande sœur ngabi soki ngana zaki na kisota ngapi ngana ko ma chroniqueuse ya lobi umunde mtazana ndenge na oyo ye asalaka tika makambo wana oyo kota bana banganga abiyo kasi bana la baza pamba te bana na nyoso tu bakotaka bakisi to bado se comme ça ya wana le passé après biso siko to l'air comme ça to ki pa mamimi yango pa na kuna ndako na ye la to komi okuti abisi biso star ayaki ya no bistar na mona Karine kada TV na sani ni na mona mwana ngo ya kutabeka mwana to kepe boye to kuti mwana ngo na ndako ngaku na sepela na ngate tellement to amoni biso osani tazo bude omoni azo bude après to vandi wana mi pas présenter petit sur na ce comme mimi abosana ki ke ayebisa ki biso ke chronoqueuse azali pire petit na ye basali connaissance abosana ki ba moi no présenter grande sœur mwana leki na biso mwana papa biso ndeko na pe maman atanga na miso moi baloba exacte to wendo sikaka jo mususu quand ça tiningana ketika biloko na kepe na komi kuna boye na moni pe moi sango a fondé linga porte ton na sonné abila bonjour ngate akuti na ngai na jubiloko lokwa da to mesana kala bango na jubiloko yende yana pe baloba na su te benemi gérer wana mimi mokonzi
pour la kaka songi na kusuba 30 na pas zu biloko et après si ngana kwa na mesana kuna zu biloko na tida likolo ya nini ya nini babenga nini na cuisine nae kota mikono na tida biloko ana to soli bien ni bien ozo ki kisasa kabi wina ke king ponga pe na ke na kini pe mingi mobana na pe aza mutu mombo pe na kini na aza soda sikoyo navandi pe tondo so yani wana tondo so ni namona nga siko na bi na okiposa ji na bi ya mioza jite ote na jite kari ne pesa ngai 30 euros abanda so be kari bongo oui abisi kari pesa 30 euros ngamo pe na zakyo makari na bina pesa na kana 50 euros ya mobimba abi pesa ngai na moni mwana ngo akoti na chambre wala makamna lo baneza vrai vrai penza mwana na akoti na chambre a 30 euros a pesi 50 euros abi boye la ngai na tikali kana 50 euros oyo mais boye la ngai allô voilà donc boye bika ba connexion na biso ya Kishasa ndenge ezalaka kaka boye donc eza moi mbilinga akoloba na ye connexion car ndenge est dérangé comme il faut donc beau comprendre boyo qui déjà premier épisode il y a émission na biso oyo ba vérité ndenge et bimi ndenge esengeli donc Shadrack Discorrect yo mozo mona maman ndenge zeleka donc akati tozo rappeler potoye ba lisusu vérité ya makambo ngo oyo donc ya Mimi comme na ezara Mimi mokonzi te mais Mimi mawete Mimi mawete tika kolata kumba Karine mokonzi ozalaki na besoin au fulama yango wana fulama ki na bi connexion zo bege connexion donc loba na yo loba sikoyo $50 apesi bango 50 euros abina bango ke bolongo ya 30 boye langa 20 parce que na tikeka na 50 wana nga mona za yana mwana ngo abi après abengi Julia mwana Mimi abina Julia mbongo ona pesa ki osoma ba parts na ba maya mbongo monsieur tikala ki otiaki yango wapi wana fila asusa siko Julia bike mbongo etika ki na pesa ki yango maman ko petit fille wana ebisi nani ya Mimi ebisi abi mbongo etikaki Julia ga tikaki na mbongo tabi ayolanda Julia na sombela kyango biloko ya tsana ba pondu ba nini tutu wana bana ngape na fanya makana sekinanga na zelipe Julia ye lokwa nga milana na ene kan ba yelinga pe ene kel na ngai na bando mela pe na 6 après na bimi ngape na kei après na mona jour mususu ser na ngasiko ko baloba na te baloko loba le wana bazeka bongo ko makambo ebima ko na ser na allez siko jour mususu ye pe ya Mimi yango aye na ndako wana bazana obongo tuzena matanga tango aye batuna ba ye te tono sola pe anda ninga boy tono solo lana amo abandi kotunga la fille il faut tant kombo na ye loba po batu ba ye ba kia tozo loba Karine mokonzi abandi kotanga Karine tango abandi kotanga kombo Karine ngasi na baye mwana wana ngasi na baye ya tuni baye susu que prépasse wa ya pesa baye susu pona nini mwana wana moente ayebite ke nanga zali wana abwaki ngunda te muke Belgique taka biso tala matanga lokwa da to solanga naye moepe aya aboya ko ya ezate yone ayaki matanga siko azolinga lokwa oze ba pire na ya pona abana masoloti bazonga neti ne bazaki kala ya bingana ko zonga neti parce que asalanga mabe mingi na ko zonga na yeti mamoko abandi ebisa mwana ngo pe toujours comprendre que muke ki Belgique bazela ser mo beta masolo ser pe maman ya mi ba ngo abina siko akoyo ko bouger te akende Belgique habité azan na mukanda te ka muke voyager ki Belgique ya maman ko donc te ki na cuisine poto pe sa ba mu ikate maman quand tu as le mabe bandi 35 nga lo ba bongo mabe bandi donc quand ça lo bi bongo na sikinga bika simbutu na oti abia ye na mwana wana topesi wango kaka na kutu mwana na kokuzana mais Karine kokuzana ndako ya Mimi te nenge ser na loba après tovandi siko ye akomobeta lisolo ya Afi Laura ye nani Mimi akomobeta lisolo ya Laura bi abando beta zaki ya yanga ina camarade ya wana mususu tozela tellement na matanga no batu bayaki te bembe matanga yaki brise ya noko na sokufa mama sika komobeta
lisolo ya bafi Laura abi neti Joël ayebisi bino ayebisi ngai ke afi Laura bimana afi nani matata so matata toza nani bato bino kishasa na choisi matata bawelela ye na Cynthia Kabashi ya lobi na ye yo tika kokotaka makambo ya bana oyo internet makasi boye tozokota un jour bana oyo basali nini bakosangusa yo wana ezalaki Jaël Show atongaki afi Laura epa ya Mimi sikoyo Mimi sikoyo azobeta lisolo nga bime natuni moninga na bango moninga na bango Karine na binga na yebi makambo wana te tuna kaka mutu oyo ayebisi yo abi Karine mpe nzoka nabombaka mpe secret batu tekala bango mpe wana esili mamonga na faninga letisia Mimi nga bia Mimi bongo yo soki mnaona nde soki Karine na ndako nokuwa nini abi talaka ya bastar nga pela koma nanga start donc Mimi nenga zali wana Karine ape mwana mabe comprendre tozoki mpe na Karine mpe azali mwana mabe oyo mwana olingani mpe mosala te omoni mo bana olingani banisala te tonoyoka mpa Mimi Karine alingi mosala te kaka chambre soki butu ekoki Karine na nini na salon soki moi Karine na nini te babengaka nini na salon te avanda na bato kaka kovanda na kaka chambre so butu bato balali ya bimi epuis ndenge ezali wana ya Mimi mpe azali na lesbienne ya solo wana ya Mimi ya lesbienne ko soki otali bien omoni makambo oyo ayela Karine olakelango bien toza teke parti pris mponga nde naza boye nde nayebisi mino na le début nga makambo Karine asepelana nango te dans le début ndenge ezali wana so botali bien eloko bawelela na katikati eza te eloko bazowelela oyo bazoluka na kati centre bango mibale eza te eza nde likambo nini ya jalousie ndenge Karine aokende Belgique azomona neti Karine akomobima na balesbienne mosusu balesbienne baza zuwa koleka biso mobali ndenge azali wana akosala ozo ekoki me mwana mwasi eya na zuwa moko eza ya makasi nayebisi yo balesbienne nga nde naza boye meme ya Mimi ndenge azali wana mpona oloba ngo lelo so akamata na grande scène eza mpe mpona makambo wana ya Mimi akoma olinganga ya Mimi akoma olinganga bame kolinga mpe ngai yango nde siko makambo mpe babebana mpa na grande scène anga ntina suka yango wana donc ye vi nasalaka na poto yango wana vina yango wana mobali nde wana atika mobali ne tikete ndako ya Mimi bongo alliance alataka ya pamba bonandala bino teke omoni na mokili oza masala toza bachrétien omoni mutu soki ayibi nguba ayibaka nguba ata jour ayibi te balobaka ke ye mutu asali nini ayibi ozo comprendre eza ndenge moko na Karine lokola bayebi afingaka bato akashelaka bato asalaka boye azongisaka boye bato nyonso bayebi kaka ezali nani Karine ata balobi mabe balobaka Karine meme nga nde nazali boye nasepela na Karine te na batashe oyo asalaka mais na makambo mosusu Karine wana mpe mwana wana aza mpe na raison neti ndenge ezali boye ngana ya naka totongaka ti ma chérie yo ndenge ozali wana yo tongaka te otongaka kaka mama yo bokozala na ndeko na yo boobeta lisolo ndenge ya azwaki Karine petite sœur na ye bazobeta masolo bango mibale na ndako même si nge eloko esalinga mpasi Allô? Oui, allô? nyonso to wana ngai naokipela ngango te mais eloko esalinga mpasi eza ya adole soki bino botongaki bino mibale okoki kobimisa sekre wana te mpo eza kodétruire mutu epuis wadol aza na mboka oyo tata te mama te yaya te eloko te aza ye moko azoluka vi na ye meme makambo sida soki ozalaki ya malamu okobenga Karine ndenge alobaki okoyebisa Karine te eloko olobi ezali malamu te kobandela yango lisusu te epuis nde nayokaki na baaudio nga mpelaki pa internet te ozwi nini babenga yango nini audio oyo ya Karine oyo ye alobaki mais audio ya mongongo ya Karine ebimi te ebimika oyo ye alobaki ke Karine alobaki ke moto aza na mobali boye moto aza boye moto asali boye azongisi boye estce wana obongisa obe eza kobebisa eza kobebisa eza kobebisa na likambo oyo ya Mimi na Karine Mokonzi oyo babebana nde moko ozoloba likambo ya lesbienne wana
mais faire comprendre nani bato bazolando en direct ya Congo Température bayeba lesbienne on peut pas comme un niveau wana ya lingara nini akangara Karine ndaku na ye azara mwasi na ye to ndenge nini selon ye alinga Karine a bougé te on comprend donc Karine afanda ka wana Karine a bougé te afanda ka wana po déjà comme tu es misabi oh ngai moko kunena saboy poko na sala na ba mabele taminene wa benga na sheria lololo pinza na zana ngo pinza tu mususu tabi mabele no kitoko ngai se elongwa kuna na bien mieux za bongo kwani so na fandi na kuma kuko kima so na fandi na tala nka mina na mabele so na fandi kamula kumutala na mabele iyo pa mabele no la tela ngo soutien ponga na mabele minene sko ezana na ta mingi forma soutien ti au moins le so la leti tu on a soutien pour Anit quand on bongo on se to bimane mama betika mbatemwe na masoko pa so on na zonga na train na boya kana ko zonga na nini na voiture na ene zonga na train nene ko beta yanga bi so tinga kuna o kesude parce que ser mimi akomi ko sala ba avance bani bi ya pe na makamuso bazaki na ngope ba bebani lisusu ande basala ba ko bebana donc yesu sine zakini ni Karine akoko bouger te Karine à cause elle n'a pas moututé, Karine à cause elle n'a moututé. Mais il y a total image mot lobby. Il y a le bail qui bat Karine ba fan ne batine ya kilo côté. Mais na Monique makayabu. Na mone makayabu moko na batine na carton. Azo bibisa so ganga so papa so ke femi atine ba carton ba makayabu kuna. Azo ganga e biloko. Mais na ndenga mabete. Ngai nazara petit prix ya moututé na côté la mutu boye. Non. Karine elle va changer. A changé vraiment. A changé. Même place à Zovanda. Atala Moutounini Oyo, à Zovanda, Moutounini Oyo, à Robetele Lissolo. Parce que, tu ne sais pas, Zovanda, Bazo Saleka, Bakopi. Bazo Saleka, Bakopi. Ce n'est pas bien. Au moni. Même Ndade Nazabo, Bisso, Maman, Bisso, na poto. Jamais Ndana Kokolinga, Moutoumoro, Boye, ce problème, Abenga Maman Langai. Asala maman nanga nini asele audio ke maman ninga zo bata maman naza déjà faible omoni comment kolinga ke maman muninga ko sale bon quel que soit problème babunda na Karine babunda na Karine abimisa maman na en dehors makambo ebele lobi na kati wana onga na yebisa lokuta net onga na yoki mutu mo paka a bien grand tien parce que grand tien déjà commence la na voilà comment il pose la dernière Karine na ya Mimi petite mo pas na fan club Karine a solana yaya tabananga ukosha ba monana na Karine ti tabananga ba monana na Karine ti ba monana kututi isaka omundika ndeza fan ya nini fan Karine akumisa so kabananga na kabela ba Karine bambongo même si Karine asomeli so mobile lamba est-ce que ça m'a bé ça m'a bête ngapende na zabo ngapena sombe la copine rapé bilamba wala ngala ipso vérité ngambali na kenda na so ba footinga iponga na za aide soignante so ba footinga na kenda na mbongo pele msula bingo mobile na nga bibebe to kenda lukota mo ba chimiza kitoko na kenda sombe libango isape mabete Karine pene azali famille bazali lumba so ka lingita 5 6 po miso pene to za boyepe to linga pe mimbali pe bele la mso za mo misato mususu aza somela ko kabelo ngana oloba en vérité mususu somela ko kabelo mususu somela ko boye mususu la mususu kuto ba mususu baso peso mbongo mais yozo dépasser pe mobali mususu ezalaka nango mais to tika ndeki motema mabeti na niveau ke okitsa mutu ti na sepe mutakufa mais non ngamba na baki on ke nalinga Karine tene na oloba ngo mais na baki ke ngai na oloba c'est pas gentil. Eza bien te makambo ebele neti ye nga zali wana asomela mibali bilamba yepe Miriam ambassadeur wana eza makambo solo abetela pe yana nga awanga ni kututi alisi yanga mikolo shida mo eza makasi mutu mo ambassadeur mo bo mutakarine alisa concerne nga abi mutakarine bon boye donc ambassadeur l'air ambassadeur ayaki France asomela ki bilamba na la fête oui parce que moi mais donc une émission où il y a un juvénal sur total bien nous sur le bébé le kuta à cause de Karine makambo mawete sa solo ya nani mawete so mawete gas mawete azaki copain Karine wana solo ava nani azaki copain ya Karine
kasi ape mbali ngape ni alinga kia so pa linga la kondi malagai Yebe gel kondi ma munone size kelengi nini munokona izaku d'accord donc gel ma wote so ki munone na kelengi makasi nalinga moete surtout miss de la kati pembe na lela fort na kwa fniona le président Isaac Swede mambango yango yo banda donc maman mingi kaka ndenge mimi mokonzi alobi ye ka yambaki Karine mokonzi abande ko aider na bambongo na ye na bani lelo to moni ka mimi mokonzi dans Myriam mokonzi aza Myriam Mawete alata kombo ya Myriam mokonzi akomi ko soutenir ba gel show ba koma kino na niveau a soutenir ba gel show ndenge nini ye muto aluka ki gel omoni na kikongo balobaka nini kento obi kento so elaksini na mto so za mukongo na ebite motema kento bayemba komi na batete ngai motema kento obi motema kento zaki motema mabe omoni nezana walukuta mabete meme ya mimi alobeta so lisolo Karine ayebana dege so babengani dega Karine na carnet d'adresse makasi donc ya mimi ninga zela lingai carnet d'adresse so ekini batu pe ya bien basa nini ba kozwa kae ba valisa kae na ba restaurant bien ba la lisa na ba restaurant ya bien ya mimi lingai carnet d'adresse on comprend on batu nyo surtout au Karine e bana bango asala tout e pa kota na bango akota asala tout oui si asala tout akota pa batu wana bango omonde esala batu so Karine bwa kaka oui so batu surtout ba koma pire Myriam donc asala tout carnet d'adresse wana sa nini ye ba sa nini azwango le quoi azwa kiango mais eloko na parce que gel conseil gel zala mayele ndeko na mwasi ngaza na bango zala mayele ngakule bila Karine na ngote ngane ko mona Karine na ko ya mimi obiso benga ke mimi zala mayele ma chérie yo mona ngazali même ya mimi apanzi eto kite ABC alobi da émission mo alobi so na bi makambo Joël andoko yebisa ko na Karine asi alobi yango so na bi makambo oyo Joël ando yebisa ko na Karine mais ando yebisa Karine te pona ni tando yebisa Karine te siko makambo Karine yebisa kende aplibier alobi fallait pas no ba Joël na mokili o nzamba sala nezali a photo za ba réaliste donc eza mabe makasi donc Karine nenga zali wana azwa vina atika na mabuku nzambe na nguya bundi naye parce que nenga zana ba danger moko impossible batu nyonso to entourage na ba Pamela Shekula ba nani komone nani ba nani o mabuni minene te oza mabundi wala azama solo kwa mikata moto solo kwa mikata moto juvenal donc bango nyonso nde bazalaki wana afilora nani so Shekulana nani o mosusu nani Joël Show mwana wa mwasi bakapashi bafingi na wana komune nani Wadol Lekechu nani bango nyonso to batane mabedi wana bango nyonso to baziki omoni Karine bango so Karine te bana ekolika bango siko bango nyonso ba pochaki nani Karine parce que bazwa makambo omoni ngana kuni na zana ebe ngai na internet ebe ka kuma Karine internet wana ngana ebe na ka kuma Karine ebe na kuma tusuti na ko mona sikoyo na nola ne mingi parce que na fan club a fali pour di cap pour so taba na bandali ya tongo biso taba na bandalungwa donc biso pa tukumisa na fali penza wana mutu na biso penza ya no finga fali ne ba no pesa so bakanda ya zo finga fali pour ani na sabu tu video mo pe na site mo na finga pe ye Karine na finga ye makasi pour na di cap na finga ye penza mais eza pasi ke mawa mutu aye na ndako na yo okomisi nzoka nde programme ne ezalaki lokwa Karine ope na lisoko
Karine on pesa l'histoire qu'on a ici bino. Là bas c'est na mabele ne petelema. Oh. Miriam soit je mon pour y a sensible hein ba mabele telema. So mabele yaka minene même yo no ozali wana. So zaka mabele minene pas Miriam mais ba ko mi lesbienne na. Oh. Omoni na poto ne ezali ako mutako sote ndeko na mwasi. Ngutu nyonso kuswa komi na ndako ba problème ezala na oka. So yo zaya kuzala bandeko na poto ako. Tuna bandeko na yo o ba yapa ba cousine, ba cousin. Ba mama leki. Ya Karine kuti ya mukiti. Omoni ngande na zabwe. Grande sœur na Afrique, umela makasi Afrique. Azala ba problème mo boy. Ngana kina pa mama leki na biso. Premier mois na vandi bien. Deuxième mois na vandi bien. Oya azaki na studio. Mwena pa na ndako neza kite air wana. Ana na mobile de mwenga na mukolo mwena la la lesa. Na zoom kandate. Obi ke deuxième mois. Ombala mama leki na ko lukela ba problème. So na biso ke ngai ndeko na yo na lala libanda ba mindele to azonga na butu. Na hiver, ba bengana na hiver. Ba mindele mutu azonga ba lala sana na ndako na bona tongo na ke na binga 115. Po aso to binga 115. Nele ko binga 115 ba zolinga place moko boye. Na 115 ko sa apeni ni suko komi na bola mukiti 7h. 8h bino surtout libanda. Ba binti bino nyo surtout. Munapta lukesika na ofanda. So butu ko ki après bokelala. Mutu nyonso na poto alinga munentere neti ngai koma kinini keno kotika bana na classe da tongo donc tongo fana lamuka na sukoli bana la ketika na classe midi ko kina kina zui bana bae balie na kiko zongisa poto nde ya ngwana so fadi pa bato mimi penenga zalibu alinga utiliser Karine oui alinga utiliser Karine ndenge bata poto ne basalaka Karine to amoni mabe komi ko ya Karine so komi ko fiba donc mabe komi ko ya kabe Karine komi ko kima na makama ki lesbienne yesu na kati ya abano ki mettre mbali na ye mimi so akimi akipa Karine na poti na chamba Karine owe kabiso ba basi to la bien te amozali ko tuma kolopanzi tout là obike mwana mère a senti kaneti mwa liboko leki obika système Nzambe mwana mère a senti ka bo balexi liboko kotaki nsodi ba lexi moi mère oki moi vibrer ata la boya ya voilà gars ya yuma kamna zo saluti uganga te sombali nga yoki za mabe wala leki na chambre Karine à côté la Karine na chambre nae oui à côté là ça se met ni no bien te Karine linga mibali Karine linga makata te excusez pour la langage wala Miriam nde mutu à côté la ki Karine oui Karine ya linga mibali omonti mibali bele Karine ana bango o batangeli les idées ninga zalia na linga pa siko mari bongola nde ba oloba bongola paza de bongola comme bongola on va ba pesi neza solo parce que ça côté mususu oui à ça côté mususu alinga ka mibali côté mususu alinga basi donc asa mari bongola mibali donc au moins ba lesbienne baza de sens ba mususu alinga ka basi ba mususu ba mélangeaka donc basi mwasi na mobali omoni donc bala mibali ma pe na basi eza na opeka ambassadeur wana pe moka te peut-être tozo yo kapet maso na vie mon vie Thomas avant na Lyon aza sur mobile mususu na ba ye na mari bon kasi ye kutu koninga dalo kwa meka pe na biso yo no sasa epe sasa lo kwa epa kota tout la famille la biso ngape no sosola epe no sasa e bino ba internet te bo ba mabe bino na sens que Karine aza collègue na bino omoni biso peza omoni bato ba mela cigarette baza na bolingo oyebi makasi po ali bino ba internet wana bolingo wana te so même muninga na bino aza na mabe faut couvrir toujours c'est ça bino siko mabe na bino nini bino mabe na bino bokomi sous contre mutu na bino po bino nyonso to ne boza lelo so botaka koma mimi c'est Karine oui nana muninga zala ayebaki mimi ya mawete mutebe ya maweta zate ndebe maweta
mutebe ya maweta zate munaso ebe nani Karine asala ba uzo ne ba kolekez na tutu wana même mbongo wana so kumisa mbongo nini oya zana ana poto neza li même nga mone na zabu na to so foti a crédit ba lokata nga chaque mois 150 mais voici pata mwana weza ya crédit ndaku ni kutu des za ya crédit apaka de mbongo ndam siko mbongo nini oya kumisa kazana soka zeki na mbongo mbele baleki ni surtout avec ça fa bing sa bamuti oui on se bing sa bamuti point même voyage Karine de ba lo bana onga na yoka yepete mutata mbongo mukana pa yana ngopeza ya yepete iza ya mutu batika ko linga ko lo ba ka mabe ya mutu tebi ke mwana aza déjà mal vie excuse mwana aza déjà mal vie to côté la PET yepeze ana zongele lisusu Nasunga no pe Karine. Karine, mabole. T'es bon, voilà, maman. Ah, yo koki ko attaquer Karine, t'es parce que vous avez qui n'a besoin juste, il y a quoi attaquer Myriam, Mawe t'es ex Mokonzi. Donc, le col autour de la Myriam, il faut qu'il y ait Myriam parce que yo, il faut défendre Karine. Et ça, bon, autre. D'accord. Tu l'as gagné classé pena yepé Karine sous. Tu au courant peut c'est conseil le col à faire na yo oyebié petite sœur na yo au conseiller na minute oyo parce que la minute o aza attaquer na batu ebele bazo luka yo mo oyebita rani maman ekomi ba juvenal yo mo to fingi bango ba trefi mbelenga ba choco to nani wana omoni kota Tracy besti mbelenga falava na ni calme po on a moni on a oloba na nga po mo tele na banza Karine yo boy Tracy mbelenga nenga zali wana ifala vanda na calme Karine afingeta ta mabena a posté telo ota Tracy mbelenga a posté audio mama ba Karine ya azo finga Karine bima na kamananga boy moi ça kamananga na noza no copine na Karine ozo mo te kopelisa mo oui nani gas mawete kutu yekutu ko ne na zanga mo no tsena litoi na tsena nino na Instagram ko ngape na vrai chéri na linga muno ko ne mo ete gas mawete kutu tsena na panzi ko ngape na mo mkola gas mawete mai ki pa sute ko ngo be ki pa na sute gas mawete tsena na mo panzi ko mota ba pa mibali ko babala o stabiliser Karine bongo yemo ko makamia so sala so Karine kalinga loba boy meka so meki mbofu mwana komona ulingite Karine loba pwani so inga ine na zabwe Karine yo ka message ngana o pesa yo loba obiso to leza to so loba pe o yo ngoloba po parce que community so na biso ke des jours mobile na la na Karine na bla mini mobile nani ya Myriam tonton Aron alande Karine na bla mini andeke kwani Karine on est téléphone à Karine iPhone nae partout Karine azali like saka nzoka nde bango bativa nini wana bativa ona nini na iPhone Karine ayebite donc ba c'est les GPS à partir du téléphone ya yebite oui c'est les GPS à partir du téléphone Karine ayebite o bien to so parti prité ngalinga na Karine te mais sali mwana mabe makasi wana Myriam masali mabe so ingai me la ko déjà versé la mbeto oui so ki ngai vraiment ndena za boy mwana na za ba nerf solide so ki ngai na ko ipenza a versé la mbeto tala imagine ta si na niveau ana poti la mwana bato GPS na téléphone Karine ake sala ba direct na yi na mwa master ne mo ba ke sa ba ko makana blamini ba mo ne lo ba makam no lo ba mamula kamba la Myriam pou akomi wana mutu bazaki mbamoko alinga benga la police mutu alinga benga la police ngala ngoma mwisi Karine noti Karine na bengi na yete pona beta yo nini oto fanda to solola onga na oloba ayebi Karine abi to sola nini après mwana wana o bazela Karine wana abeteli sikoyo camarade na za camarade donc mwana wosiko azali mon grande sœur manga asa siko camarade ya mwana wana ko bazena Karine mobile ya Myriam afansi Karine otela ina sola Karine botika
makambo yo ezokende mabe bobekaki na bi tonton soki mwasi na atiki nga mpe na sia nini atiki mobali papa wana mobali abatuna mawa omoni mobali wana na ndako wana alata na ye kaka ni liputa miram talata nini oui miram dalata nini babenga nini miram dalata pantalon donc mobali alata liputa miram alata pantalon Karine ayebisa bi tonton bekisaka mwasi na wasa nini aleka sur internet te mais atouché mama na nga te oki Karine ayebisaki asa ne nyonso mais atouché mama na nga te tonton abi merci tonton pasa nini akena ye tonton na akena ye bango famille Melenga soki papa matondo azotake bato so otake Karine te bato be azofinga Karine bazotia na bapage ebele ne bafinga Karine papa matondo atie baba nini atie image ya fingaki atie na nini na site ya Karine mabezapi mabezaka Karine pas oluka mbongo na ye Tracy Melenga na mwasi na Glody ya suka bazwi nini makambo oyo basalaki nini ya Miriam na ndako ya Miriam eza site na bango so bazalaki pire mpe Karine balingambisa Miriam aya Miriam biso toyebi yo na nsima nani ya Karine koma bino pokoki kotia nini baba nini audio ya mama ya ba Karine so bazali bana malamu balingi balongola nini audio wana epuis nini couple Melenga boape don na danger na poto mwana na bino badeklare na Toulouse omoni ana poto makambo yango nde bafrançais bazobetela sete kodeklare sa bana donc nde bazala badeklare sa mwana na bango na français moto yango nde bayebi kombo na ye omoni biso bazali roi toza mitema mabe obiki bakoo balanse na préfecture couple Melenga niveau bato bakomi nango babalanse bango kaka babalanse bango mpona mwana wana mpo nde bazala so babalanse bango babotono mwana mokanda mwasi mwa bapesi bango babotoli bango nanu apres barefule bango oui il fallait bazala no sage ata papa matondo afingi bango eza Karine te il fallait qu'il la maîtrise modèle fille wana fingi Karine non obiso natali ya ule natali on ki cher de pour nzoto ngana do tala mingi be prison de Karine nga no sala soki Congo nini ba télé réalité na ye wana na do tala msusu kwa na do sala te série wana au moins na zuna wana tala ba télé réalité ya Karine mais moi si wana akoteli bango mbongo mais lelo bango bazolo bake soki Karine akoteli bango mbongo parce que Karine azaki zuba est-ce que ezalaka ma chérie ezalaka te bakofinge pe te moto aide bino asali bino mosabo oyo seke so akoteli bino mbongo eza azalaki zoba par rapport à quoi azalaki mwana mosala na bango omoni bino internet nde ozali mpo ya sude ozala bomoko nga ntango nakomoki epai ya Miriam mwa mingi namoni Karine nango Karine o ngai lia na noomonela mosusu azali su ndenge wana te azali su na ye neni okomi bosola ya bino bien omona mokomi azobina ngai obina bien fai kozala danseuse abisuka nyonso tuna mokilo na mabe na ye moto moko te aza parfait aya olingi kaka bayeba kaka eza yo olobaka mais non pourquoi pour ça nini ça dit maman jusque là est-ce que Karine a pu réponse nanu te tozozela kaka bien ka mpona bino bafanatique bato bozalaki bafondatrice ya na fanatique na ye te bon bafondatrice kua bozalaki bato bokangamaki na mimi nde bobimisi oyo oui po bato banga bacomprendre parce que tilo bato mingi bayebaki te eloko nini mimi Miriam Mawete ex mokonzi banda kowelela na Karine mokonzi mais elle ebimi vérité donc ye azalaki na besoin Karine mokonzi akoma mwasi na ye mais Karine mokonzi okosala mambo wana te eza kutembele omoni kazana ayoka kata ndenge Karine akenda na Bruxelles akutana baleki ya mama Denise bamama Lili wana ifalaki bema ye omoni kaluka carnet d'adresse alingaki nde babema mpe mpo bamama Lili wana sikoyo Karine amema nde nani po asala théâtre komona ezala nso tomiki wana nani luzolo nani zela komoni nani
garçon asalaka théâtre Anse Luzolo Anse lokola Karine amemaka siko Anse Luzolo epai ya famille ya mama Denise oui na feti esala epasi omoi makambo na ebandaki lisusu esala epasi na ndenge mama Denise abengisa Karine Karine atinda ye moko donc nyonso to wana eza na kati donc ndenge bamama Lili babengaka Karine na téléphone omoni Karine aza na place wana mpenza na félicité ye mwana nango mwa esprit na ye ezwaki mwa non Alexa mimi bakamarade nyonso tu ya ye mais côté famille ya mama Denise côté wana seni na bomaka lokwa liki soki mpe amemaki ya mimi na famille ya mama Denise mbele alingai pa bimisa pe alingai pe koloba kaka ndenge azoloba makambo bato nyonso tu alingaki ebebisela Karine nzambe aza malamu Karine amema nani Miriam te amema nde nani Anse Luzolo mama Denise apesa ye mwa petit na ye chweki mwa moke mama zwata mwa oyo yo lingi eloko bapesa ye mwa chweki olingi yo mpo yeba ngo kaka meno olingi nini balaki soki eloko bapesi mutu ezalaka Karine ana mama na ye apena bacousine na ye aza na bapapa leki na ye aza na banini na ye Karine mpe aza na fai monene ana potone na yoki na grand frère ne bazali awa mais soki mutu apesi confiance akomi na ndako na yo aza muumbu na yo miso nyonso tu tokoma na bandeko ya bato yo napesi eza pe grande sene azaki na studio na bana misato na mobali ake Kinshasa atinga na ndako natali kaka mobali naza wana na bana misato mwena vanda wana eza te nakefana pa mama leki na me maleki na benga na ngai. Voilà, maman, tu as commis déjà consulté vraiment na souka. Donc, peut-être juste un message na yo, na Karine, Mokonzi. Ou peut-être un message na yo, na Myriam Mawete, ex Mokonzi. Comme on a fait, na Myriam Mawete. Vous avez na Myriam Mawete. Dit comme nous, quand même, comme maman a battu. Karine Mokonzi. Yo, Mokonzi. Mokonzi, yebi yo. Peut-être moi conseil à mouké, maman. Merci beaucoup. Et là, on a banana na Karine. Karine. Toza msepeka ba age moko nga na yo. Loko na kosenga na yo zala sage. Mwana mwasi pe azala kabongo te. Mwana mo bomba ka famille mama Denise. Bomba pe obomba, bomba pe makambo ka no bomba ka. Okoma na bango. Ba biloko kala ki boye songisa ki boye. Même nani o Kinshasa o nani papa Zaire. Just Koza peka na yeti, ma chérie. Fais ta vie. Vie. Ouais déjà poto, moni poto negi zalaka. Ah na poto ba tofan sala mo tati. Wa déjà uya solo. To sala kano to ko fele côté. Mais ando pesa. Na même na ba émission déjà mes preuves fait dali, abane ko pesa. En tout cas Karine, sois sage. Changer poto batumite mo abe baleki mingi changer ba ko bombo pour rien donc conseil na opesi ya wana atika ba clash ko finga ba musicien parce que ba musicien no soza ba fan club le mona poto ba ko tia embeli akufi muto wana ko ta prison mais on sa nini akobiba sois sage Karine Mokonzi sois sage merci bon pour la Myriam ya Myriam Mawete ya moi ça zaka boyete olinga ko so carnet d'adresse te yo mosali bana mobimba ya Myriam tanenge réputation ne baby bana na moko akomolela na nzela yo bika biso bazali wana mboko bazali na bamboka zo kwa Kinshasa sangobe panzani mokili mobiba ya Myriam ata pona Karine te o sasa pe bayana ngai eza na ndenge na yo o panzaka no peka bato Karine panzaka yo po panzaka eza na ndenge na yo lopango apo kumisaka pesa na kwa crédit no aussi pour futate voiture pota mwana aussi pour futate ya Myriam eza malamu te ozwaki eleki falo ko seka lokwa eleki acho respecter il fallait pour respecter kaka ozo continuer ka kofinga kapeka Karine nango mais on lobi ko loba te lobi oto fika pe Karine bato zaki na bango silisi Karine titi basolo pe copie c'est pas bien ya Myriam tika makambo wana za mosali bala vana na mobali na yo na ba makangu na ndo mesana vana pe na bango tika Karine kimia merci
Merci beaucoup, maman. Merci de la participation pour l'émission Lelo. Je crois que tu écoutes prochainement pour l'émission Mbalassima. Merci beaucoup. Voilà, donc, Balandi Congo température, binomo boyoki vérité ndenge bimi, malobe bimi. Vérité, ozalara na yo Myriam, mawete. Ozokombo ya mona bato mukie, olata yango, omikomisa Myriam Mokonzi. Famille Mokonzi yebi yo te. Obota mawapi, baebeli yo wapi. Karine aza Karine Mokonzi, bima na famille ya Mokonzi. Yo za Myriam mawete, zonga ba ma famille ya mawete, tika kolata komo mona bato mukie, et bozo sali réputation mona bato na bino juvénal. Bozo la reconnaissant. Na mamo Karine Mokonzi sala pona bino. Juvénal na kini awa Karine Mokonzi aeda yo. Poto ya lokote tia ngona mutu peut-être oyeba te, eze lokote. Tracy Mbelenga ndenge moko na mwasi na yo, boza ape batu. Karine Mokonzi ya na journaliste moko te chroniqueur to chroniqueuse moko te, akoti bino mbongo lokwa Karine Mokonzi na site na bino azate. Karine Mokonzi nyemda akoti bino mbongo ebele. Borofi ngati bo isika za zoba po ando akoti bino mbongo. Oyanga ba moni congolais za pasi. Bozo la Félix akende bolingo aider Félix te mais bo aider pour azala boto comme ba niveau bolingi ndenge mo na bino za pasi tala simazonga mutu juvénal tala simazonga mutu Tracy Mbelenga tala simazonga mutu afi gel show botala simabozonga mutu Karine Mokonzi aida bino mutu azalaka na mabete bolamu pe ya mutu pe ezalaka Bozonga Moutou. Merci beaucoup à vous. Merci à Maman Rosette. On a soutenir Karine Mokonzi. Maman Rosette a soutenir Karine Mokonzi. Il faut soutenir parce qu'elle a moi. Donc merci beaucoup à vous. Merci à Président Machalaba 3 étoiles. Merci à Jano Bamba. Hein, Jano Bamba 3 fois boss. Et merci à Rishi Kapinda, Mobala Mwindo, Aboya Choko R9. Merci à Igor Mitou, Motema Mama Denise et Fabiano. Merci à vous, Shadrach et Discorette, l'homme le plus sérieux du monde. Merci à toute la famille Bolokoko. Merci à Isaac Soeda, Cédric Lema Nakati à Paris. Cédric Lema. Cédric Lema, moto azo simba d'orchestre Boloko Mikolo. Donc merci à vous, merci beaucoup encore à Maman Rosette. Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya Maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température. Et y a mon pépé,